Mais mon côté, à chaque déchemé, peuple ou le fait. Ce qui est bon, c'est le peuple, tout le monde parlement. Parce que nous avons un pouvoir, nous avons un conseil la satate, nous avons un conseil la nzambe. Nzambe, peuple, basaba na nzambe. Et là, nous avons un éli yangoana. Alors, ce qui est bon, c'est le peuple, vous pouvez la majorité. Pour na gouvernement pour le gouvernement na ba $15,000 na ba $15,000 bon na ko le belo ko na monitor moni na politique to zoleka na Congo papa molaire ndima ki yango ndima ki na télévision ki apesa ba $15,000 ya transport eza ba tunyo so ba yebi on parle non papa wana awuti na place déjà ba message déjà ko corrompre bato azoko s'exprimer ka que non ndenga zu majorité c'est ba pesi po ya wuti esika o ya corruption botami na ndako c'est grave. C'est grave. Il y a le bi aza eli présent eli tisi quoi le bango c'est grave. Il y a autre le baki na yo za na mutu moko ta ko sala lit le kole tcheni ki sekeri 32 ans de lit. Est-ce que yo mona présent eli oh le biki na za eli ki sekeri tanga le baki na za eli na 2011 je crois 2011 2012. Tanga za eli a 5 poste c'était ti a kufi azo déclarer pouvoir na yo. À qui n'a pas dialogue à réclamer qu'à premier ministre. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci pour votre fidélité, vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission Tosola pour la Congo, présentée par les vôtres, Yannick Wenge. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission. Tosola pour la Congo, ils sont représentés par Wabino Yannick Wenge. Tosola Ramambe Bele, vous êtes Bele, vous êtes à Bisso, Kinshasa, vous êtes à Mbandaka, Congo, mesdames et messieurs. Vous êtes partout, vous êtes à la émission de Bisso. Merci beaucoup. Maman Adèle Yombo, maman Ndima Kouvala, Boakama, autiste, trisomie, maman Ndima Koulia la Bango, et Longo, merci beaucoup. Maman Adèle, merci beaucoup. Le professeur Jambélé, professeur Jambélé, mesdames et messieurs, à salut téléphone au Bokimoma, Koulingango, à Zana Boston, mais téléphone on a partout à la food ici ba ndeko ba soda ya mboka o ba ça pourquoi pas ba soda monsieur wa congolais wa selango et aux alagito au makasi mesdames et messieurs tous allons toujours na les grands combattants patine zokoto so la mama mboka la biso ndenge ezala kaka patine zokoto la peso mbote les grands combattants boni santé ouais santé za malamu Yannick Wenge motato na la bonne Zambie. Merci sur la numéro personne sur opportunité sur le canal plateau sur la Congo France. Merci sur la boss de combat. Merci sur la caméraman sur qui était sur la image de Toko Boye. Mbote les sous na rond ils l'ont dans une ambulance. Muto azo aider bato na tango passe. Muto azo sali sabato. Muto azo zong sapé na bandeko bakanga ba mboka libanda azo aider bango. Mbote les sous na les millionnaires on azo benga les sous les millionnaires King Salomon. Bambote na yesu na libota na yemo bambote na bandeko nyonso bazwaka temps na bango ya kolanda Congo France ya yobi kaka Congo France ndenge tozopesa nde makambo mikolo. Ok, merci beaucoup. La petite sous joyeux anniversaire na artiste nous filmé cameraman donc c'était un anniversaire na lobby en tout cas ba happy birthday joyeux anniversaire happy birthday na yo. Ok, botama ela mwezala nde na yo ba bénédiction. Ok, merci beaucoup. Ba mama mboka boni masolo mboka mama mboka ça va lelo. Donc, la population s'est retrouvée quand même dans le il faut que ouais, Yannick, souffrance c'est ça partout. Les accords en Congo, c'est fort. Même en Bogo peut aller. Nous avons joué au lieu que nous avons joué au lieu. Au depuis la pandémie, il y a des bisous dans mon kilo. Et bouleversé m'a remis dans mon kilo vraiment. Bouleversé peut via bateau partout dans le monde. Les appels à Bandeko, en Europe. En Amérique, biso ke vie za sunenge za la ki susté. Alors biso ko to grâce à Dieu parce que nous avons tenu tout sous présent mon mboka c'est la première fois na Congo tous au présent quinoa wa botem na limité a yebi tout le temps a yebi tous les copains ba quinoa a yebi nini bato ba sala a yebi pour ça bato za les ans rendre to pesa e 40 temps ko bon ça je pense que dans mon thème malamu na après 4 ans 3 ans le sous européen c'est que tiens comme ça mandat na il y a 5 ans je crois que vous en avez merveille à bien la katamboka la biso. Aujourd'hui présent Fachi président Union africaine habité donc le bêta congolais
Donc, population est s'attendre na nini au lelo président Fachi a commis président Union africaine. Tout le monde a dit remise et reprise na pour représenter qui représenter Ramaphosa Cyril Ramaphosa pour nous dire ça empêcher d'éviter réaction de la population va s'attendre na nini le président Fachi lelo a commis président Union africaine. Ouais, bah bonne chance dans le président Fachi, au tout bien la sagesse à Salomon, tout bien la Fachi Beto Fachi Lengo. Tika vraiment sagesse et ensemble les assumer les colonies parce qu'à Zokambasu Congo, t'as comme qu'on a plus de 54 pays Afrique. Où il est là comme président à 54 pays Afrique. Mutuna eza vraiment surchargé, ezaki surchargé mingi mama Congo, c'est quoi comme surchargé na mama Afrique. Moni Afrique partout na ba pays belé surtout en Afrique centrale. Toza na ba guerre, o ezali ba guerre tribale, ba guerre islamique, ba tozo boma tande d'éléments na Congo, ba tuko boma sur 10 personnes, ba kati bango na ba machette. Toza na ba Boko Haram na Nigeria, na Mali toza na ba terrorisme est belé ok sengi lelo Fachi aye lelo pour résoudre les problèmes voilà le problème on va penser que Ramaphosa koka ki angote je crois que Fachi na ndenga sagesse na zanango je crois qu'on mettre moi ba paix na ba paix belé là si au Ramaphosa ko ite Fachi ko dans si au kokango parce que moto ko abattre moto azana manduki azana armée mais à mettre à genoux et ça vraiment hésité moni Kabilazo représenté quand même une bande de rebelles minene dans le monde mais Fachi à mettre les locaux Kabilanga zo kana susté le même FCC zo kana susté tala ndenge disparaître na mindu quitter na ba bombe té mais maintenant que FCC bazo recruter ba mususu ba to ba kene bazo recruter ba congolais mususu yo bezo c'était comment bon bazo créer FCC sika ngana ebité bon et kana raté des agina impact moni biso na ba Afrique ezaka soki partout qui na pouvoir ce que Lungwe carrément élimoué je crois que Fachi vraiment la sagesse soit zanango talanenga panzi FCC ça vraiment ko panzana Kabila ko yokana TP Kabila ça tika na politique à Sombi quand même à Sombi ba député le que banane bongo do Fachi bimisi ba na volonté na bango parce que on a kocha président Fachi tembe on a chat doute que ça faut que ça élité monique ba Sombi bango donc on a tout le monde la corruption mo salama ki wana non Fachi mbe mototé a chaki deux chemins peuple ou le fait ce qui bobo nzela peuple to bomi parlement parce que ngana yena pouvoir na nga na eko salela satate na eko sera nzambe peuple bazaba na nzambe eloko ngana yeli yango wana alors ce qui boponi nzela ya peuple bopesa nga majorité pour na kwesa gouvernement oyo to pour na gouvernement na ba $15,000 na ba $15,000 bon na kolo beloko na monitor moni na politique tozoleka na Congo papa Molaire ndimaki yango ndimaki na télévision qui appelle ba 15,000 ya transport déjà batu nyonso ba yebi on parle non papa wana auti na place déjà ba message déjà ko corrompre bato azoko s'exprimer ka que non ndenga zu majorité c'est ba pesi po ya outi esika o ya corruption botami na ndako ya corruption eloko nyonso ko mona losoki yani ka sala eloko bo na Fachi akoba ke ba corrompre wana sala ngo eloko gravité parce que ya outi na ndako wana surtout zolo ba réalité tozolo ba ya Molière te baza ba papa moko ici déjà ba leki déjà ba vina bango seleki tozolo ba actualité maintenant o Fachi eli biso politique alelo o lelo comme majorité ezaka FCC bango sala ya peuple ce que peuple boya nanga munangai to pesa nga majorité to kwesa gouvernement oya mbongo za ngolokuta ndeko to mbongo za lokuta Fachi pesi monte mais d'abord baza ba député bazo salaire na bango eza problème te bazo ba prime na bango moni déplacement nyonso ya gouvernement même so batindio yani tuzo tinyo na ngaba il faut appeler sur ordre de mission alors que l'on a député pe na parlement au Kenya ba on hôtel wana ils appliquent en fond au foot à bango c'est na carburant et ko senga makambo beleza nango problème te na bandeko ba Congolais ba olo ba bongo yo olo bani non Congolais ko tandimaka nzambe ta kela mokili na ye nzambo akela mokili na ye Congolais te siko ndimaka te Congolais azolela bi comment azola na banzala nzambo za wapi alors ce qui Fachi lelo bon je pense que selon nga pene nazo sala analyse nanga na ndenge pe nazo mona mais Fachi comme na majorité même na partout même en Europe Amérique Asie Afrique même si na Congo sauf Babokechu ba ondima eka ateti lelo vena nga sala ne théâtre vraiment lembo ni na baitu vraiment mususu wana
aza vieux il faut avoir quand même un respect. Vous bandez quand même combat ensemble, vous bundisa Kabila ensemble. Non, au moins il y a une petite côté prison politique, bateau nyo so ba ida biso. Attends le bongo il faut avoir quand même du respect des gens bango boké tu pas bunda trop pour la biso tant tous qui na prison. Aza vieux na kolo ba mabena été mais selon conscience naie ayebi kalingaka na fachi. Alingaka na fachi monique vieux les commissions salement à vie na bois qui na yitu au moins quelque chose même ba musicien na biso ba mo vivre na ba yitu pourquoi pas bokechu il faut créer le comme bato ba rozara mingi ba zalever à côté la ngo pour azwa moi ba vie azwa moi quelque chose peut abokola moi bana na ye. OK, merci beaucoup. Tout le monde bande ko la muka ya la muka ya ndeko Martin Fayulu baza ko exiger nde Martin Fayulu la première ministre ya mboka na biso Congo na habité donc selon ma proposition on a tout le monde va saluer banderole bazo réclamer que président Fachi a nommé Martin Fayulu comme premier ministre tek bino ba combattant bo mon ndengeni parce qu'il va d'ailleurs combattant ba bunda ndengeni nzela mo na président Fachi moi atamso ko reconnaître on a premier ministre aussi mbato aussi mbato et c'est grave Fayulu c'est grave il y a le bi aza eli présent eli tisi quoi lo bango c'est grave yango to lo bakina eza na mutu moko ta ko sala lit lo ko le cheni Tshisekedi 32 ans de lit est-ce que yeso mona présent eli oh lo bikena za eli Tshisekedi tanga lo bakina za eli na 2011 je crois 2011 2012 tanga za eli a 5 postes c'était ti akufi azo déclarer pouvoir na e akena ba dialogue a réclamer ka premier ministre. Alors, il y a qui ont politique à Congo, qui quitte, faut mettre la maille. Faut mettre la maille au pays, il qui vient dans Martin Fayulu, faut mettre la maille, il y a pire. Alors, bateau Bello, Bamima Kyo, na Nzela wana, dans le Luska, comme Kozongi Sayo. Comme Ozon sur Nzelo, fallait pas Ozonga. Alors, quand c'est le premier ministre, c'est pas à Fayulu, les élo au moins, ils ont une sonne. C'est le Sony parce que le président de la République, on a besoin de Fachi, Beto Fachi, les sagesse à Salomon, attendre qu'il met à peine discours, il y a passation de pouvoir. Ils ont prêté serment à Bengue Soda du peuple Martin Fayulu. Il fallait quand même, il y a la sagesse à Salomon, il fallait quand même, Satan Mouninga na yo, que le président a soutenu, mais si on a bêta là, nous, Babylone, on a rozongé là yo. Na yé devant médias, comme ça qu'on déjà politique à Inde. Alors, bon, on a évité politique, mais ça a makambo nango, mais ils ont moi passe, moi pour nous repasser ces postes, wana, si vous souhaitez repasser ces postes, wana le premier ministre va poser bazap, banane ba robunda sko nanga ba kokote di makambo et il faut ça en opposition, biso to regarde au chema boko, azala na wana. To chema boko kan. To regarde sa présent Fachi, to so chema boko, o nyoso azala ngo posa azala non opposition, azala non opposition, amela na nous pe mater. Amela vraiment peut mater à en opposition tout peut sous 3 ans. Je connais la coquille ça t'a 3 ans t'as déjà collé là à Singapour un opposant à Singapour sa premier ministre un opposant à combattre le système à faire combattre le système à combattre le premier ministre à Singapour premier ministre a son un opposant Bobby tout le monde a mukie ou azali na Ouganda gagné l'élection à tel que Singapour sa premier ministre a réclamé victoire a réclamé victoire na tiliwa azala opposant abunda surtout soutenir ina. OK, merci beaucoup abadwata la biso na minute oyo poto kabwana pesa un message na ba congolais baza partout dans le monde entier ba un message poto kabwana mokola lelo. Ouais, message des akana bande koto soutenir chef de l'état na biso tozo benga Fachi tozo benga sagesse à Salomon aza mwana mboka aza papa na biso za ya na biso azali congolais aza kinois oyo aleki na betape nyonso ba mubutiste aza muto boko intimider te ayebi tous les 4 coins ya Congo ayebi nini ba congolais baza nango posa aza muto avec na Lumumba aza muto avec makambo ebele ya Mobutu aza muto amoni politique ya Muzo le père aza muto a passé na betape tout tala ka tozi président Zolata mingi Nicolas Zolata kosima croisé à 6 boutons mokoto kroko autre soir ba président ba leta so ba bout Zolata bout ya bilanga na costume bout ya bilanga Zolata ngo na costume na zo benga politique ndami Zolanda. Alors tout c'est pour la petite présent au président sonner présent Zolata na biso croisé na 6 boutons na mokoto kroko mokoto kroko abeti sentir à kroko pour la l'ensemble que c'était kinois à quoi apporter ba bonne chose na Congo ba merveille ko ya na Congo
to soutenir ye to pesa biso ba prière na biso nyonso ezala likolo na ye to sa nzambe abakisa sagesse likolo na ye a continuer bitumba o nzamba pesa po eza mission nzamba tindi mission pour na pays Afrique surtout Afrique centrale surtout pour na Congo je crois Yannick ngana yo bana oyo après 10 ans Congo ezala kwa Miami Congo ezala kwa Miami. OK. Yeah. Bandeko bo soutenir quand toujours Congo France bo soutenir Yannick Wenge oeza chaîne oya bino Didier Ipumba boss na biso yem tapé sa biso mingi pe ba espace mingi to le karal soso na bino na émission mbote kaka lisu na ron ilongo na zobenga toujours ambulance na benga ambulance motema malamu maboko pembe mutaza toujours pene pene chef de l'état zo pesa ye ba idée malamu nini mokolo organisation munene zo fungwa ma ONG a ron ilonga kala mingi te bokozwa ba message bokozwa ba kombo nango bokozwa ba dination na ondeli boko kokutana po bozwa ONG ya munene zoya. Merci. Merci beaucoup mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs, merci d'avoir disposé votre temps pour suivre cette émission. Mesdames et messieurs, c'était là votre émission Tosola pour le Congo, présentée par le vôtre Yannick Wenge. Moto Nakati na Kibonzambe, mesdames et messieurs. Merci beaucoup na watu botaki émission na biso Maman Del Yombo, Maman Dima ko vana na babwaka ma bautiste ba trisomie, bato ba zangati na maman na vana na bango. En tout cas, muto modi que me faut soutenir Maman Adel Yombo moi Malula. Pourquoi pas professeur Noël Chani bo soutenir maman wana na dikanisia ko sangisa bano babwaka ma bautiste ba trisomie bandundu ko sangana na bango kulia ba sani moko. Et pourquoi pas merci beaucoup na président Papa, oh, a sali téléphone à Kitoko Kapi, Papa Jambele. En tout cas, merci, félicitations à eux pour le téléphone, vraiment. En tout cas, partout dans le monde entier, ils ont qui Kitoko, parce que là, ça Ilango, Kitoko, on a un peu la biseau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, le boss. Je suis Didi Pumba. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.